Tu fina yo. Tu fina yo. Tala mutu. Kisim. Oui, nana ba pomna bangu. Oui, nana ba pomna bangu. Problème c'est ça niquer à la diaspora. Ouais, koko sa réseaux sociaux mobimba. Yo bandika na niki. Ouais, koko sa réseaux sociaux mobimba. Yo bandika na niki. Ouais, koko sa réseaux sociaux mobimba. Ba femme insensée, ba diaspora ba kizengi, bazoba. Pala na otiko finga bangote, ya bazoba. Pala na otiko finga bangote, mote. Omoni ba vrai bana poto. Ya fan nanga moka benga loba mama Sarah, finga Yvette. Ya fan nanga moka benga loba mama Sarah. Finga Yvette. Ya fan nanga moka benga loba mama Sarah. Finga Yvette. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Azar partout dans le monde. Oh, toza ata ile makandide. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Ni malata sula milaite. Anabuaka na ngati Maman Nicole Malonga makuya. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre.
Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Vous avez signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à Ken. Voilà, meilleur V na Bayonyon Soba Rolanda Bisso na Saratola TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend Airbook Hotel la Bisso, Balobi. Décembre, décembre Makambo. Touti depuis janvier, tokomi le décembre. C'est que tout le baraka nzambe merci parce que azobate la Bisso nabino ba abonné na Bisso ya Saratola TV. Merci pour Boza Ebele ya Kolanda émission oyo. Vérité, vérité, présentée par Problème Kendi Mona Souka ba Mukeni Nyonso balobi lelo nazali sisu nensengo akozala liboso ya ba écran na bino ba TV na bino ba téléphone na bino voilà na émission na bino vérité vérité na mbeli bino moko ya ba panzisa ngo maman Saratola mbingazor de la presse kande na misana ko benga ye to meka ko sala analyse par rapport ya actualité oyo ko régner na réseaux sociaux to ko lobela pe ndenge banila ki concert ya maestro Fabregas to ko toucher pe quand ya Fally Ipupa to ko lobela pe chanson ya Kofi Olomide ebimi jour moko 1 million to ko toucher moi ba point moi ebele na analyse na biso ya mokolo molelo. J'ai dit un grand merci na équipe technique oyo ko pesa bino image kitoko ingénieur axe derrière la caméra bon délivre on sait que Jonathan qui vous na CG ya moto Dimi Limbondo porte-parole à Mokonzi Babi chaque samedi chez Joli wana répétition ya Kafu avec l'artiste Diego Milito Babi musique ndé makambu rumba eza donaye musique ndé musala na ye vraiment ba yebalinga musique iboya koyoka musique kitoko wana et ko sala biso vraiment bien voilà mais je dis un grand merci na maître VK Diebo esprit libre autotombe autrement dit autotombe otokoloba lelo et les gars otokoloba lobby avocat de Barbas quoi takam tozaki avocat ya Barbas voilà mon réel ce que même langage nangai okofungo elanga plateau nangai bande ko ba découvrir invité nangai ya mokolo mwalelo maman Sarah bonjour. Bonjour Paulin. Voilà va comprendre hein bonne année. Bonjour na bande ko nyonso bolanda biso. Bonjour na ba diaspora nyonso oya mayele oyo ba se respectaka. En tout cas bambote na bino bambote pe na ba vrai nanga groupe WhatsApp nanga la présidente maman Nathalie le président bébé en tout cas bambote na bino na bande ko nyonso bozana groupe Dalia Onyema bazebele les ekano ba bonne fête hein surtout ba bonne fête parce que tout ça déjà en décembre donc ba bonne fête na groupe WhatsApp nanga Eliezer Kanou Sarah Abwele Dalia Onyema Edwige Kalala Pamela Kabea Papa Edi MK Celia Kela Deborah Bozebele hein so ba kombo na bosani bolimsinga na ba commentaire na biso pe to na Sol Mbemba tozana nana bafana mama 4 heures l'enfant mystique Ozia Masamba nani Aboza telme bele bazebele pe kaka donc Patricia Monzo boza bele maman Château Rouge ba maman Château Rouge moni basa poto o ba se respectara ba diaspora oyo bana vision o ba kendela poto lokola ba maman Château Rouge nyonso en tout cas ba bonne fête na bino parce que basi wana baza basi monga mona bango lora bakino basi akini baluka ndala po Château Rouge ya ba maman wana bateka kapenda baluka la ne to mona ba mère na biso na bakina ba luka la do bala mukana na tongo ake Château Rouge ake cop donc ba maman Château Rouge na ba père pe baluka la na poto bazara pe na ba Château Rouge wana en tout cas félicitations na bino ba bonne fête na bino na moneti sœur na nga Lili Makaya prêtresse moi c'est lukala atala rane pe biso azape na batu o ya appréciera comme ba fanatique matika la fanatique anonyme pour se respectera en attente aya okota na ba bêtise à batu parce que ya lukala bazebele ba Lili Makaya ba Kadim Voama Nzambe ya Molato
ba dominyengi ba silence d'or basé belé en tout cas bambote na ba maman Château Rouge nyonso et ba vrai na ngapé hein le rôle à maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï bambote na yo yango wana bambote na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos Yoloshik na yango wana na ninga Japon ya Yoloshik donc voilà bande konyos tout na ba obozo le kana ba commentaire na dédicace na ba bande passante en tout cas ba bonne fête na bino nyos tout bonne fête na ba sponsor nanga Azir Majabu Gospel et puis Toza Awatai ya maman Nicole Malonga ba bonne fête donc ba bonne fête na ba nyos tout ba bonne fête na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito et pourquoi pas na grande famille nanga ba bonne fête na équipe technique nanga merci ba bonne fête na ba orphelin nyonso tozana bino ensemble kalaté et puis na bande konyosto bazana hôpital tozala wana tosala descente bande ko bomona bilili en tout cas merci Paulin parce que oyambinga sous Léon na plateau na mois de décembre vraiment merci Linette Noir Ibimi j'ai dit meilleur V Linette Noir Ibimi meilleur V na Chacha Ndemba la Barbara Chacha Ndemba la Barbara moi c'est mon bientôt à Robota Magalate pourquoi pas na déjà lemba depuis matadi wana bazaba vrai ya problème Mukendi merci na bino pona oyo boko sala pona ngai vraiment maman Sarah Boni week-end il est kindengeni ouais week-end il est kitoko hier tout ça qui descend na oti kendai Kimbateki tala niveau vraiment donc tout ça na Kimbateki lobby to kendeka par rapport ya rotala bisikani bande kopé ba rokelela ba msu bazo ba refêter ba msu ba passer ba moment ya ba fête na ba ndenge nini en tout cas tout ça qui na Kimbateki je crois na bokasi ya Yahweh sera sungi biso toko kene ko rendre bango aide d'ici là vraiment merci maman Sarah nalingi avato kota na makambo nyonso to le belana no mukie likanisi ya kulutu na yo Noëlla Madinga oyo ezalaki mbongo mukolo anniversaire na ye le 3 décembre tika yebite tango talaki bili manji wana esalaki ndenge donc joyeux anniversaire na imbela Noëlla joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Manon Madinga joyeux anniversaire Botama et l'amour Botama et l'amour Botama et l'amour grâce à Dassa Botama et l'amour wow. Si on a grâce à Dassa parce qu'à Dassa Botama le 1er décembre il y a Botama le 3 donc na embe bango en tout cas Noëlla Madinga Nzambe a continué au pambola anniversaire na ye toyebi kebele baboma nzoto basala ba fête ba péter ba champagne omoni ke une grande somme na ye ekendaki kosunga ba mama o ba uti kobota na ba o nanu ba bota kite me ba futeli bango maternité donc pesameli mutu nyonso tuté na sa moyo mutu talingaka azala a apparaître donc otala ki azo mbongo ne mo bo achangoka ki ofutela ba mama mo bo nini o batu ya yebi na été donc mais Noëlla na simplicité na ye ndenga azalaka tellement humble que bomonaki moi si wana déplacer jeep na ye na se ambula ake ko consoler ba mama o misu ba eba ite net mama wa lela ki wana ayeba même pas aozwa mbongo wapi mais nde toloba ka nzamba yo kaka ake toucher motema Noëlla Madinga kanisi bango en tout cas Noëlla nzambe pas zongisela oya ebele na geste o sali pas sala rango déjà ya mbali bosote hein donc continuer ko sunga bato ya monde secret récit ta vie ya monde secret récit ta vie maman Sarah tozaka wana eloko kamusa kinga akendela ki pona les 3 mais les 3 zongi souci ma bimisi le 2 le premier azongi souci na novembre bato babota ki novembre ya eza le rôle OK hôpital Laurent na kene pona bimisa bato le 3 mais na kuti pe bato le 4 bazangi lisungi osani ngana olobi to kenda yi makamu na biso mususu
venda osala descente na hôpital na Kimbateke mama oyo alandaki nga ana mbongo bakisi te ana mbongo bakisi te senangi na programme na ye mais napesi ye mbongo asomba ya mwana bakisi ntango abika mama banda toyaki na mbongo akisi te na defi bakisi atie ya 20 000 francs naza ta na eloko te nazwi mbongo napesi mais nayaki na programme na nga te donc c'est normal ndenge noela pa akendaki azalaki na programme ya bato babota les droits mais akuti bato mosusu mpe bazosouffrir te il faut asunga bango fasunga bango soki makoki ezali fasunga bango donc en tout cas acte wana ya kitoko mingi Paulin eza a copier secret ya kozwa eza kopesa eza kosunga parce que bato oyo ozosunga bayebi yo te mais ntango baloba na Nzambe pambola mwana mwasi wana eza ba bénédiction faut osunga yango nga nalobaka bato basala bafondation na baorphelinat soki basala yango mpo na business baopambwama te nga asala yango business te nga nasala yango mpo nga moko baleki nzela basunga nga ozo comprendre Paulin donc je crois na bakestion autour na nga na omeka lelo un peu korelate bato souffrance ya vie na nga nga bato nde basunga nga e nayebisaka Nzambe soki opamboli nga na okanisa mpe bandeko bana balabala parce que balobaka Nzambe aza papa bana mitike siko pokota Nzambe mudungu pokota nyongo il faut sunga baorphelin parce que baorphelin baza bana na ye o Bible mutekoma que Nzambe ya baorphelin ye nda azwaka biso en charge alors loka ya zwinga en charge nga pe nazwa pe bandeko na nga en charge vraiment merci na mano pona likanisi oyo akokinde kobimisa bano babotamaki les 3 Nzambe asali Paulin Gaze Paulin mikolo oche mama madinga micro eza grâce amutu na monde ya média apaiser nga nalobaka na basi ya média na biso awa bonne année comprendre apezaka azala mpe ya liboso eloko nga esepesa rien mpa na ye mayele soki babina tanga basi ya mayele na média na bandaka ne moto ya liboso vraiment wana eza ke polémique te nini te kofate mpe te mais aza motu oyo atravaille mingi na média na biso voilà tokota sikoyo na baactualité na biso mama Sarah s'il vous plaît tokosala émission si bandeko ba comprendre ars omoni décoration na bino na plateau ekomi sikoyo voilà tokota question d'actualité mama Sarah abetité yo en tant que mopanzi sango et mon par rapport na yango et ça la passe Paulin mais ça la passe parce que nga na otoye to sa boulot ya cop na biso yo ozwela ngo salaire nga pe na ozwela ngo salaire musique salaire na bango ezara ba production voilà cop musique eza ba production okendaki abeti asigné moi contrat na ye producteur apesi ye chweke ye pasungi bana bato bazodépendre na ye na orchestre wana bon nayebi te mambo omoni Paulin tolobango mwa trop nayebi te soki komba yango esengaka fo bakale bamusicien basebeta musique siko ndenge bokale bamusicien babeta musique mboka eso ebongi banda bopekisa bamusicien babeta musique na poto nini siko eso ebongi na mboka eloko pe te eza loka bino nde bokenda kayu chaque tongo bakati bino kayu bosepela nango owani ya kayu ya bamuzikana baza na basi bana bana il faut bajouir na mosala oyo baosala bolingi siko batika mosala wana bakoma banani bango tu baya politique bakoma miyibi bakoma bashege parce que shege mo bazara osalaki shege na talent na kati na ye ake obeta porte pa fabrikas azwi na mosala tikisi ye kishege aza osatandra kene mwa poto asalela bani mwa bakoli babeta concert parce que production wana bakenda obeta bango bafuta Fabrice Caché Fabrice mpe nga afuta bango Caché na décembre awa basi na bango na bana bango bango base retrouver parce que ntango bozokale bango basala mosala bozolinga basala nini bazonga ba brigand bazonga bakuluna alors vous comprendre donc nae bon Paulin kobota ma africain za libabe ya libabe ya binda libabe parce que ba réflexion a bo fait za ka ba noir za ka ba noir parce que tala niveau bazo boya
bamisien na biso moko bazo étouffer bango babeta concert mais ba Davido bazo beta atumusu bazo beta donc on appelle congolais fouti ne bon akepe concert Davido mais bazo étouffer kaka congolais te Paulin kobota ma congolais libabi congolais zana motema mabe moko oyebi bakanda wana bino bomona ngote bakanda wana ezouta peza makambo biso ba chroniqueur to futa bakanda wana ezouta wapi bango bandimaka te ke ba musicien bakoza na mbongo bazana ngo lelo bakoma ba patron batala boy kofiana ba parler batala ba benga fali millionnaire c'est que biso ndeto voix misa bato bakotisa ngo moté ya mabe ba diaspora misana ba kento pona mona ngelo ba okale musique ebeta te en tout cas cause nango na mona ngote cause nango mona ngote bon bozo kale musique ebeta Congo eza na passe bo bino na ba diaspora kuna bozo sala kayu bango awa bokangi bango musique ebeta te kasi bozo ba avion boya Kinshasa te boya komba te ino mona ba to bozo mona ke ba otambusa mboka mabe boya komba na Kinshasa boya okanga bolati bino peteni ale boke est batango ba politique bazo kanga ba musicien maintenant to mona te ba kombata basangani ba kyokanga ba politicien bazo kende poto te kanga bango te bokanga pe bango te bayibaka mbongo bakima na poto bazo sa ba conférence de presse ba conférence ta bango na ba poto kuna ba séjour na poto bokanga bango kuna te bango nde bato bazolia mbongo mboka soit disant nde bozolinga mboke bonga soit bozwi avion boye ko libérer mboka parce que bino ba combattant ba misie ba saini est-ce que ba combattant wana basi basangisa mbongo batindi na est ata mukolo moko te fallait asala kiango fallait betu concert azimbo sala yango Kofi Olomide participa ina mbongo apesa ki innocent nani Fabrigas aza parmi bato bapesa mbongo pa innocent ezolakisa ke ba contribuer pona mboka siko bolingi ba musicien basala neti nini c'est décevant Paulin vraiment eza oboma musala baninga ils ont ça la bien maman Sarah raison sous ces qui balobi qui ceux qui fabriquent ça habiter concert c'est parce que deuxième équipe na comment qui na retard na Lyon c'est faux c'est faux parce que salle oh non Fabrice fala abeta abeta ki sukunati ba changer qui place abeta alors producteur na ye soy pas joie qui menace kaka ya ba combattant pe lisusu débat annulé concert celle qui a été susté donc ezaka makambo wana kaka mwana pe ezokota na motema mabe entre bango ba musicien ba ninko yokana te donc ba musicien ba ninko yokana te déjà ndenge Fabrice azwa visa na ba musicien na ye et choka ide ba o ba pimela bango ba visa voilà ope ba la pagina ba émission mususu na tala ki ba ndeko na ye mususu awa musicien zola pa na TV soki a betinga na komela bouchon pour nini muto bo sa ne musala moko donc yango loka bango mo bazana oyo kanate ba combattant ba au marché sur mitu na bango bon saka na bango parce que soki ba yokani ba sangani ba bité tout monde ba combattant ba kata 5 musiciens ba grand musiciens ba ponani ba kie poto bobenga moya bobenga ba combattant to solo là pour mes amis je comprends mais bango bazana système ka chakal tindika chakal oui bité fallait oyo beta do intercaler et faut y bango que y a na ba musicien na biso batindela pe ba combattant mbongo bo kale petwana beta te vous comprenez. Voilà, merci maman Sarah tout ça actualité musicale tout kota tout ça wana vraiment maman Sarah Kofi Olomide a autobimisanze mbonaye pas même un jour 1 million et mon par rapport yana félicitations félicitations nyonso wana ezaka le Congo qui gagne nazaka ni pour ni contre naboyaka ne makambo mabe na makambo ya lokuta en tout cas coup de chapeau na yo vie Rambo Kofi Olomide le quadra Koraman pour 1 million de vies bongo nde tolingi tasali 1 million tokumisi tosepeli toboyi vraiment critique na ba musicien ça vraiment bien te so biso critiquer bango banani ba yo kumisela biso bango po biso nde to a média biso nde photo kumisa bango po ba ivoirien ba banga parce que biso tant tozo dénigrer bango banani ba kumisela biso bango makoso akumisa bango ba ivoirien je pense pas tala ba ivoirien de ba honoraka culture na bango na ba live na bango ba betaka ba musique na bango ba complexité malgré balinga fali balinga Kofi balinga batutu
bamata culture ya mboka na bango. Donc voilà. Voilà. Maman Sarah, na yebite sotalaki arrivé à Kofi Olomide na Rwanda. Et ça qui est des gars. Mais voilà, Kofi na yebite ceux qui Kofi ça il descend mon pour battre ba ko yambaye ne ba yambie na Rwanda bongo za moi passi. Ouais, c'est Kofi, c'est un grand musicien. Hein? Kofi est un grand musicien, un artiste. Donc c'est tout à fait normal. Na yebisi que kobotama congolais a lokwa malédiction quelque part. Toza na bisonde tobotama na toza inné na motema mabe. Voilà. Merci maman Sarah tozaka wana na kota polémique mukie. Na ebite sotala ki vidéo ya Kisinzo na Prince na potne na nini na Goma bako tuka ndeko na biso kulutu na ngai Ken Piana. Babi banda Bambote na yo Ken Piana, félicitations Ken Piana Bali, maman Passi en tout cas. Wow. Makambo bien, photo. To bois que les fleurs. Voilà. Donc beau mila na couple na bien. Libala malamu, heureux mariage na yo. Babi qui Ken a voyagé dans Fali na jet. Merci moi. Ouais. C'est quoi tu parles maman les gens qui baiser des gens internet. Au moins que Njora na bakali ba osala ngo ya motema mabete o to bengaka base polémique net yango basali eza na ki motema mabete parce que bango mo ba yebi ke Ken a voyagé déjà na Fali Ken a yamba déjà na émission Ken a yamba déjà Fali pourquoi donc eza na ngo ouais elengi ya réseaux sociaux to benga ngo quoi ba pesa rago to pesa elengi pesel voilà ba pesa elengi ga ndenge ezalaka tozala wana l'actualité c'est belé non jenga Ivan Tsanga kimia te pour le balango c'est possible toko baraka vraiment tozaka wana to le belape Fali Poupa na ebite so landaki émission ya Fantema na Fali Poupa ouais nalandaki yango bien réfléchi déjà Fali Amtamaele parle bien côté pinda Roloba nalingaki aloba bien beaucoup là mais ouais il parle bien ma beba tu ba monela ke a direct allo ranga na maloba mabe Paulin ngaso bandinga batu ba mona oyo bandinga muki pourtant ngana oya ko répondre oyena ebele donc voilà c'est ça Fali alors a éviter qu'il n'y ait pas polémique hein aboyi makambo batu alinga ba parler ka sérieux ba parler ka sérieux Kofi aza papa na ye na monde musical tant batuni makambo ya Kofi ne ba ya aza na justice mais Fali benza amini ko tata moi ilobati aza na raison moi na oya uti pas te aza na raison ana conseil au pesa Kofi te pesa papa conseil ana conseil au pesa Kofi te poye pas auto traiter ba vie privée na makamba baniki est-ce que tu as un conseil pour soutenir qui était à gérer ma camné wana ye moti na suka donc yepé akoboya na ye akom takoloba comme takoboya mais na sepele kana question mo batuna ki makamba ba featuring héritier abiaza okura na mote alinga falika pour la vérité maman Sarah ya c'est la PCLT na mituna réseaux sociaux indaki ana ya makambo wana ya bientôt 3 chansons héritier wata aza Poupa audition ya aza okura na ngote c'est wana za na onga ba fan kandi ba imaginer ki bon peut-être ba fan héritier ba imaginer ki aigle ba fan Fali te Fali vieux bi Fali te c'est quoi activité c'est pela kani aza wayo azamena kana viva na ba wayo awayo alukanga wayo disan c'est que tout le monde Fali activité la simba ko tanga misa pika bu bandeko je me suis dans les seuls bossa caméra Fali ana ba est-ce que Fali ana bata calculer Fali Lucas sala ba fitting na batali kolo bata ba level Fali okita te loba muto aza na C eza lokola mutana C a calculer que na sa ta featuring na Fali pour grand frère afulanga merci maman Sarah tozoloba Fali azo calculer batu ali héritier wata te mais na temps normal eza ko diminuer te okitisi donc te na temps normal na âge à musique ya carrière Fali abandi carrière Fali sali 14 ans de carrière
bande mon héritier sans polémique héritier bandi carrière na elobilobia à comité pembeni ya fali donc place wana déjà il faut rectifier na ko diminuer te héritier emba bien nalinga voix na aza parmi ba chanteur on appréciaka so bazo yemba voix na bango na sepela na vous comprendre donc asara musani bien mais a komina na niveau ya kolukana comparer na falite wana eza manquement ya respect pour na fali aza musicien fali aza musicien mais ba koki ko comparer bango te parce que ba sali carrière mon côté fali sali ba album de succès fali sali 14 ans de succès plein full so to kita ninga fa na niveau ba réseaux sociaux ba abonné ba vie ozo mona ke aza leki asara musane pe bien matikali leki donc par rapport ya ninge to utolo ba mamu ya featuring ya on a lobby peut-être ba fan na ye ba souhaitaki kasala featuring na fali mais fali peut-être zaki na ba penser na été non pe komele na maturité yanga loba que je ne suis pas au courant de ça maintenant ngana otobi que fali akosenge featuring te est-ce que Héritier va taper au courant ya featuring avant bon yango na lobi no ba fan et cause ba fan na parce que ba fan ba mema ba ta ba sentiment cause ba fan tam suye pa ki nango besoin te cause ba fan mais ngana landa ye batuna ye sur featuring alobeza mabete ce que sengi ki basa la featuring fallait aza vie na e bon ça na bango voilà. Merci maman Sarah tozoko baraka wana bientôt batuna il fallait pour pas rumba congolais zo frapper te amere ko expliquer na banzembo wana tanga ba quelques chansons na ye pour ni kotanga pe ba chansons baninga te Paulin do yo yambinga na plateau ngana yo kumisa banzembo abatu ngamo na sali banzembo na ngana yo lobela banzembo abatu respect na fali ko Paulin oibige na musique batu ndefo ba lobela musique fali ya ko lobela net musique ana parce que fali ça la musique na ba norme pour l'info ça na oreille musicale ça la musique na ba norme son pour musique ndebo mona ngo wana faut traiter na qualité clip au traiter son au traiter ba instrument et beti na kati ba guitare ba drum ba nini ça la musique na ba norme skoyo ngaya ovanda lobela net musique ana soit lobeli ya emote nana lobela ya pourquoi fallait pour bazalaka ka soki ayoki ki ba collègue na ye bazo préparer ba album pour ba boaka et puis autrement ba sanzi sous album te yaza na conquérante fallait na conquérante aza conquérante bongo na boina ata kombo bongo ndeko na biso mosusu te tanga kombo et bongo faire zo finga ba artiste na biso et bongo faire rigola pas un conquérante faire rigola za artiste un bon chanteur je dis bien un bon chanteur bon fali na voix mélancolique azara ye mourunique en son genre na Congo to na faire mi baleta faire akaye moko na voix wana o eza très riche pour voir faire eza riche faire ko yemba batutu mais batu ba yemba faire était voilà ozomona ki muna mutana ba qualité na donc faire épée azana na concurrente aza grand musicien na coin na ye fali pas un grand musicien na coin na ye na ba qualité na muna mutana ba qualité na alors fali na concurrente OK pas bimisa musique c'est la batumo ba bimisi et pas bimisité fali la muki bimisi na ye net auto boaka comment on lokota pata musobolo tanga boaki lokota pata musobolo est-ce mutachi album na terrain non alaki biso pe 2022 boaka des albums à promettre biso après 6 jours té donc tokola to fallait travailler trop a parmi ba musiciens o ngana prochain na vie na mona que non na mona musicien travailler à loka falité na Congo ngande ça n'engage que moi ba o na côtoya nazala na batan ozana bango na ba répétition travail na moni musicien travailler à loka falité ndaza na koza pasa sa azada na studio sa ne album toye bandeni ayimba na studio na ye ala studio na ye so alale azo inspiration lo ba côté studio tu comprends donc muto pour mettre episode de annonce bim ça des albums ce que so coïncider mutumo pas boire qui album na ena alandi
Non. Fallait azana na concurrent tabimsa blo on est parce que tu as préparation ça qui a fait rigolo la dynastie na album mom susunde kombo na ona zobo sana yango. Tu me faire pas na ba date na o ya kala ki obimsa dynastie. Pour maramba dynastie a faire pe bandi lelo te. Abanda ngokala es dynastie na ti lelo. Alors, est-ce qu'il fallait obimisa album na eka pour na dynastie a faire? Babiloka batembe o ndezo kata bato basouffle. Po yoki muninga za na studio po bite na kimimbangu na kota studio na chele libaya. Ocha libaya boye okatani. Touta omona bachela afali libaya dernièrement ah. Oh to obimisa même jour. Parce qu'au même jour en wesuka. Ya fallait zobeta. Donc, on s'est makambu na vite pour les conseils gratuits. Les 18 de Luka Makambu. On s'est makambu na vite pour mutasali. Ba monoka ke nena na chele penda libaya. Parce que muto yozo chela libaya ya zwaki peut-être 6 mois moko ya retravailler bien au concentrer album. Yo au travail no ka lo yenge likolo poko yo kike na chele na libaya msui po libaya ba chela fallait zara po fallait full album album ni po e banda ko po oui ba comparaison msui c'est full a muto et alors nga sara kande na vai na ngaboyi bo bandinga comparaison na coach Amand Chic wa Côte d'Ivoire oui bi niveau e benda nga e full nga pour le monde entier batuto batala coach Chic baluka batala la fille ni yango ba comparer na coach na biso e fulinga ndenge mo pe bele ba misaki album eza na comparaison na album afali pour ko benda pas album wana oh fallait azwa quitter un travail donc babilo ko na yake po ya sala ki ya sala eza na importante na mama musala na domaine nyoso. Voilà, merci Maman Sarah. Likamba Libaya, c'est qui s'est le Bill Libaya, la Ganisi Soumano. C'est en 2023. Oyo. Bandero ba député. Moment où yango. Oh là là, Noëlla Madinga. Normalement, il faut avoir raison. To tambo na mboka na biso to senti que mboka na biso eza salité, mboka na biso eza bien surtout dans l'hôpital. Aux idées te Maman Sarah. Au lia ko touté. Hôpital solo mais hôpital à l'état vraiment ils ont bien été place ba no ba botam ils ont vraiment bien été on a mana lobaki député tout à côté libaya ngana tangi ko mamu tena bika député aux à la province aux à national tant on tcheka libaya biso ngape na oya na titre émission nga contre libaya ça contre libaya et la kisinine député qui tient terrain au sali ba makambo na yo ngape na kiti na terrain na la kisi peuple congolais 2000 to bandi 2018 ti lelo nento okende 2023 au élection kozala eloni basa elibiso wana mamoto jeune de ba MPR nini to saliti c'est que congolais zala mayele voilà maman Sarah to citer l'actualité musicale la madinga Orlando na te mère na gaza ba responsable mo na déjà ba boketo ya mbo wana ba assurance opesi polin ba boketo ya mbo ba boka ngona 2023 déjà concept ya sika contre Libaya. Ils ont des gars, émission politique. Maman Sarah, côté siko une actualité, il y a chroniqueuse, nous sommes sur les réseaux sociaux. Rankin, il y a Aïcha Okoko, na concert naïe, Cynthia Kapache, na habité sur l'année qui émission en antenne à Bayambaki, Aïcha Okoko. Alobi, ceux qui baillent au Canada, il paraît, Balbara Bazara, lesbienne, Bawila Mobali. Ya pasi na ba mam na bango na vanda na bango te to sa pe ki master te ya pasi na ba mam na bango eza pasi ba mam na bango anta ki ndeko na bango concert na bango conseil ni ko pesa ba ndeko na yo na conseil te parce que na yebi no lo ba wela te parce que lo ba wela mususu po eza ma musu na vie esenga te ba bayo kana susu to garder qu'à distance nous na coin na ce qu'on a ebeno ba wela te na ko pesa bango conseil te déjà ba évoluera bien capable chazo évoluer na coin na au calme non na yo kate ba sali ba clash yepe Aïcha Okoko a évolué à peine na coin na au calme non na yo kapeta sali mission mo va clasher capable to capable à clasher donc ba mikolo ba ebi ki ba kabwana mais chacun fait sa vie donc déjà bango baza dans les bons on mérite qu'on conseille parce que si tu as réfléchir bien, il n'est pas réfléchir bien. To kabwani, chacun fait sa vie. Et ça les lotos tout le monde a Karine et Yvette. Non.
ya bango bakabwana bango moko bamiyebeli bacause bamibombela basekret bamikolo bapanza na bongo mpe lelo mpe bakosanga na susu siko so basala na ye mabe babimisa na ye baverité ozokomprendre mpo bazala bameilleur ami bayebani basekret ebele mais kitoko na esengo nango balakisi ke baa bagrande fille bagrande dame na cerveau ya makasi chacun fait sa vie mais tokabwana. Voilà, maman Sarah, question fona tuna yango. Pourquoi bazolo baka na ba chroniqueuse na ba chroniqueur qui bokoma ba PD bokoma ba lesbienne na batu wana batangi kombo na yo na liste wana kombo na pe se trouver na kati na banana no ndiko na biso leketu il parie azalaka PD Moura yoza lesbienne Aisha Koko lesbienne Cynthia Kapache lesbienne. Pourquoi ba se batanga raka quelques personnes comme sous na boyo tanga on y batanga rabino non asali liste te parmi les émissions na tout na réseaux sociaux na mona ka bato mais il faut batcha ba preuve Sarah lesbienne abimana na pona tikanga awanga na ngate so naza yango na oloba naza yango et après bosanga netini so sko naza yango bino bosanga netini etali nani o comprendre na obanga bino to na obanga mutakela likolo na se ko mokonzi apema muto asali nazala o naza lelo na obanga na so ezala muto fona banga na obanga na ko banga nzambe so comprendre donc Sarah zara mbala na est-ce que bana ba preuve ata ya ba jeter mongo ya ngai ba balancer ti to ça peut na rétro ba balancer mais ça la batung suso batangi ba otanga avec cause parce que amoura to mona ba voice ba capture ba émission salama ye moko pandima bato bandima ba kipede na bango bango ne faut batanga na ba liste o bana ba preuve na bango e mona na visiblement ngaso mutayebi kinga na lesbienne yaka na preuve ti oye na mwasi yango bando la kisabino ba bolingo na biso ndeto bando sala po bolingo pese nga mwa photo moi ba photo bolingo na biso ata ya biste mais moi photo moi texto moi voice on se comprend polo langue kenda bien na moi voice moi voice d'amour moi voice pe parole d'amour moi voice akanda pe yo na ibisa ki obima makambo donc oaza nango a balancer les biso rara to confirmer pe Sarah to la na liste baleli bon de on a dit non les questions a éviter d'ailleurs na éviter na mona no tengala linde ba preuve ça dit bande on a biso boko salaka ba émission na ba kombo ya bato botika ka biloko wana ba wana ba diaspora aux en problème na bato poto hein nana ba problème na bango ba problème ezana ti ba problème oui nana ba problème na bango problème ali boso ezani ki aza diaspora oya kokosa réseaux sociaux mobimba yo bandinga na niki kasi problème ali boso na zuna batapoto ezani voilà wana na tikelo ba ata niki aya meka ko expliquer biso aya kokosa communauté congolaise mobimba kota kina Cameroun na Abidjan kota partout et chance na Abidjan bandima était pour makoso atelemela kango moi si insensé basi a poto ben insensé pourquoi le bon moi si insensé pour ba basi te na chembasi na ko ba ta moi si parce que ça moko basi au mélanger bango parce que communauté yo renti bato bazana sima ya Yvette za banana ba même personne na team Niki ba insensé basi a ben insensé team America mo ba ben insensé. Vous comprenez? Niki mutaya na makamba lokuta na réseaux sociaux. Comment na mwasi? Na devant bano ya boti. Alatize mi lokuta. Ozo kosa monde entier. Na kombo papa bana na. Mwasi wana insensé te. Insensé. Sko batu wana ti lelo po ani baluka ko yeba te zemi wana ekenda wapi? Bazana poto po ani basala ba enquête o luka nikite koyeba so mahamba olo be vrai ou faux bayamba mo bakota na kata dossier po bango nde bapelisa moto Sarah ngala zaki na mona kiniki aza na zemi munene bango ba diaspora
ebele bango pe ba confirmer histoire wana Sarah nga na mona ki place asalaka place asalaka eza en diagonale na ndako na nga na moni aza na zemi munene lukuta ba diaspora bandoki ba jasa problème à liboso na nga ba diaspora niki deuxième problème ça parce que complot o bango basala ekiri na bango wana ya ba femme insensée parce que c'est kira ba femme insensée donc ndenge za boya Paulin il faut batu ba comprendre bazo continuer kokosama bozo exemple liboso ya Niki cop na yaka na ngwa ya kaneka frappe boye ba kina réseaux sociaux frappe ekoti dento mona asuki na ba frappe na poti awa frappe ekoti na YouTube asuki na chaîne te asuki na chaîne ba diaspora est-ce que moi si moro na Congo awa to ana basi na Congo mibali basundoela bango bana basali to ana basi na Congo mibali babengani bango na bandako na bazemi na sale ki na réseaux sociaux ntumoro te humanisme bo moto ezali to ana basi babota na bakondi babwaka bana baleka na ba réseaux sociaux te poani bo moto bango ezo sala vous comprenez ba femme insensée ba diaspora ya bazoba ya maele baza na bisio ba maman Château Rouge te ba grand coopérante basi o baluka mbongo ya na basi musu na potoko ana tanteneti ano yebsanga ana temps ya ba livraison alanda ba mafuta na ete kama azwa su temps abenga na live moko boye alors yo mtozo finga Sarah e bembe na yo quelle bassesse quelle bassesse manque à faire parce que soy bana misala ya kosala na ndimite bakota na mambo kozala fan eza bien soko za vrai fan na mutolinga mutu c'est-à-dire il faut pekisa e ba mabe Sarah na linga ko na fan na o mais bemission sa mikolo non c'est pelate tika au clasher bango bongo te yaya Sarah ok nango kitoko makasi yaya fingela biso Yvette wana bien dit bien parlé Yvette wana kutwa na linga ke ten Sarah ba période mo boye abima na mbali nanga bango makana mibani na bango pole no episode baboma moto te ba insensé wana baboma moto te baza cause soko tali même na ba live batu bazokoma na niveau ke yo Sarah toko boma yo obomanga pona Niki aleso bominga yo ganini Niki on peut gagner femme insensée so na comprendre bien apparemment depuis que le bana yo ba boma yo yangwana okomi ko attaquer basalelanga oui ba complot belé na live amida basalelanga ba complot to sangta mbongo ba enlever Sarah ba ko enlever ba famille na bino nde ba okufa ba femme insensée est-ce que okoko ma fana mutu to somba problème a mutu bongo songa na mutu ngo to sala base bongo soki lelo Karine pe na Yvette ngo ba yokani pona gloria kutu mutafinga e mabe ba yokana sosko ba yokani yo zwani suki wapi et puis eza ba même bateau basaki na team Niki ba insensé wana ka bango wana bakekuta Yvette batie trouble na Karine po bango ba kana kanda Karine nde Karine ayaka lobaka oze mezate bakana kanda ya Karine ninga biloba makambuke o bakoluka ba corrompre ya boyaka ba futa Karine masumu yango baleki na nzela ya Yvette pe nzala na pasi atalika ba nzala na pasi atalika abiba o soutenir ye aller a trahir moninga moto mokusa mama Sarah okolo batelo mususu temba moyo bandi Yvette pe nzala na pasi moni mbongo Paulin mbongo ezelo mo mabe mbongo pona mbongo ko teka ta mwana o trahir ata ba parents eza na normal eza réalité à vie tokoki ko condamner te mbongo ezaka bongo yango ano pe bazana po Yvette akomo mona neti ekomi soni po amayele faluka a travailler makomika lelo Karine lobi Karine lelo Karine lobi Karine lelo Karine sko ekomo sale soni akomi pe na posa tika po Yvette nda azana so atiki kombo Karine ba obwakisa ye
créer sous élément sous bake ko soutenir. On dirait ça association à basi ya ben insensé basangisi na sorcellerie. Bakenda poto basali miko batan ebele ba bongate. Bakomi na haine na jalousie ya bato bazomona bazo avancer. Eza bango. Mais sinon il y a na diaspora ba réfléchissaka. Laura Badani Bokombe Tsunami à diaspora à travailler à peine à Congo à ça un business mais salaka la diaspora bien réfléchi baza pour les baza ba maman toza à Taïwan ba travailler là ba mafuta ba produit donc au monde à diaspora à Suki na place na diaspora ya musala na ya salaka eza Laura basi mususte aye sponsor au sele publicité mafuta ariye sous ça comme linga diriger chaîne ko benga na ba live ko finga diaspora insensé voilà coach insensé insensé na ba mafuta na mabe wana na kanka munoro po batu bapekisa ngai batu bapekisa ngai keza business na atsala na mais sinon ça rablo amabe mais le rôle les logo amabe okotika te le peuple congolais parce que bande ko bele bazo utiliser ngo lobi na ngo batebele baolela parce que moi c'est mayele oyebi ke ngai soki Nicole Malonga tindeli ngala to benga na ni suste so apesinga contrat na nga nde to renouvelara so esili to renouveler to benga na suste to benga lobi ko to benga na contrat esila abenga sus ba yo tikela nde to benga na sala be mission na finga etaliete yaza na besoin de production et nini osele publicité lo omona ke mwasi wana se respecta kayaka nde na publicité ngala fivete to kana te asara pib pas fivete asa pib pas nanga asa pib pas batebele même pas Yvette Kalombo asa pib asa pe kuna atikali na poste na ya pub mais batu mususu aeli o pib alingi pesu akonza chaîne akotso na barando na ye donc akomi cordon chaîne lora ya yo kana tena tata po yo poko maofinga tata po dans les pamba po ya donc yo somba na barankine na yo ali boma na mafuta na mabewa no salaka Linetso yo. Na ba preuve Paulin. Linetso yo. So ba salaire ba olela. Linetso yo. Ba produit ne nyonso tindelanga eza en bloc. Manika uto lo bango ti ba produit ma be. Manika lo ba kiango. Yanga pe ka ninga tindelanga eza en bloc. Tout eza en bloc. Poison. Amekate nanga. Lo aye muto tindaka bato amekate nanga. Au réveil qui est muto. Azana sima bato même ti Yvette nani Fivette afinganga. Ye pa na sima. Ah. Komekate nanga yaka na batu bapekisanga kete Sarah tiana se aza mutu bozaki na bien aida ki yope quand te soko aider mutu laksi ke po muta clasher o banga o aida ina volonté na honte otala ke Sarah za star na niveau Sarah fona pese ba $1000 ba $2000 na ki star nanga po yana batebela o travailler na bango le na ndimita opesa bango ba montant wana atala ki star nanga na niveau na nga fa pianga boui pour ceux qui start nga pesa ngote loko saki on a volonté na o mais ce ko keba kozana sima ba makam na biso réseaux sociaux te po yo kwei sa business po o ata na journaliste monte o lekisa ya sa débat contradictoire na nga na maramba ba produit na o po nga na o ya na ngona preuve moko na otanda et puis na ofungola ba mona nde beba na kati parce que na conservant oka ndenge yaka donc mère keba bola muna wana ezali mais esila parce que salinga mabe trop asalinga mabe trop conscience n'est c'est sûr comment le babo c'est-à-dire que mabe wana comme et mati ndelo donc keba bola munu esila donc so na kanga muna ezali parce que ba bola munu banda oganga mais osali tellement mabe belé bola mu eselongwe. Alors, fais gaffe. Keba n'a pas exposé avant la côte 2022. Pour 2022, dans ça clash. 2022, ça clash. 2022, pendant soin taille. 2021 décembre, on a cause de la lourd mourir pas na yo. 2021 non si ça va clash tout non tika espace. Parce que dans les lourds mon azo c'est le pas na yo, et ça si série. Série en équipe.
Photo aussi ça ya photo tu as Pour fait 2021 puis neuf on a côté simple. Kasiti ya Voilà, il faut aussi ça j'espère que bandeko ba yebi ba place ba épisode de Tikali bon ata bo moni pe bo simbité blues ango ya mwanja bomba moto blues ango ya mwanja bomba moto moi bana batala biso et ça la vraiment bien blues ango ya mwanja ça se condamne et ça la bien ceux qui aussi c'est l'épisode 2021 blues ango ya mwanja merci maman Sarah tozoko baraka na yo na invité épisode tozela to t'es aussi ça t'es une équipe plaira facile 2022 pela soin taïbo polin politique des politiques t'es kasi nga lebika politique des politiques yo contre liba pesa Noela a dit ça mana ebisa biso a soutenir biso tozanga na concert na ngai et confrère na nga Vodi mais Vadin Tambo merci toza biso mibale merci tolingi chronique ya mususu te biso ka mibale Vadin Tambo mupanzi wana ya Ken Piana filmu na filmu biso be mupanzi oyo toleka manu azana bino contre liba eza wana Sarah to la mwambila muyebela la fuite de Mahomet kosa parce que la fuite de Sarah to la c'est ka problème donc on comprend ba diaspora maman ana coach sa diaspora tani ngazo manipuler batayebi ki batu bana nzala bana posa mbongo yo swana na Sarah to na problème na Sarah te mais pour mutu moi yeka yo foni yo ayo peso pip akomo chao na conflit na mutu finga boina boy sur base de quoi mais bino pe ba chroniqueuse mais na sepeli na maman Nicole Malonga en tout cas na sepeli na ya parce que agera bato belé na onga na bango to kana te po anita kota ba guerre na biso po aniti Fivette alobela maman Nicole Malonga Yvette Kalomba alobela maman Nicole Malonga talasko maman Nicole Malonga so mona ya benga de na live anani attends ba commentaire na ya te acha ayo sani na za patron alukala ayo sani na be mission na biso ye problème nezaka ke Sarah sa pibe Yvette sa pibe Fivette pas sa pibe et Sili ayo sani insensé femme insensée wana soka ina pibe ayepe ko diriger chaîne voilà merci maman Sarah to par rapport à live no ya lobby na live no lobby na live na yo eloko moko elekana kiwana oko lobela par rapport ya moi na ko ka bande so balobi yo oko chola bande ko batamwa na moto et moi par rapport ya pana et pe melio et pe melio za makambu linetso mwibi moko ya tala biwa iba linetso eso ba kinga natambola na bébé na ngai azana 2 mois na moto vraiment ti inane natambola ne na moto nabimaka naye na moto nazongaka naye na moto natambola naye na moto babosana na source te nga nayebi mpasi ya bato bavandaka pa bato bavanda pa bato yoka betape na nga navanda pa bato nalala banzala naleka mpe na baeglise kovanda na baeglise nayebi bapasi wana tu nayebi mpenda bapasi wana tu alors nakoki omoni moto asekaka bato eza moto akoli na bonheur moko nga ntango nazalaki rejeté epa papa na nga nautaki na bonheur naye na bambani nakomi kosadapte na vie ya pasi e nasali temps na nga nyonso na vie ya pasi comprendre nakoki jamais koseka moto azoluka to moto aza na pasi po nga mo na vivre pasi donc c'est impossible naseka moto aza likwa moto po nga mo na passé temps na nga mobimba likola moto avant nzambe apambola nga donc c'est impossible ezaka ba femme insensée basi mo boye ayini yo pour rien to ayini yo pas soutenir mon tête bato ba numérique à Yvette ba inanga pona niki tant na yo dévoiler ba secret niki nde ba inanga bango wana ba kepa niki ba yoke pa Yvette ba china rambo ba femme insensée
abanda ofinga fali na chaîne nanga alongwe ta nga na baluki marana na yeli bango vérité akomi ko finga fali na chaîne Angélica azo changer ba place donc ba insensé de naissance ba diaspora ndingwana on se comprendre alors bato ndingwana baza bato ato sala malamu ono balika malamu ba oyaka po ba finga oyango nga na otika te na bando finga aka bana poto ya ben sensé ba diaspora ya ba kizengi ya bazoba bokendaka poto ba famille bateka ba mapangu pole ko sekate awa na yaka juste zonga na yo ba famille bateka ba mapangu na Congo awa pona bandeko bakende poto wana mona bakenda ba famille bateka ba mapangu basala ba cotisation po bana bakende ba poto soit disant que nenga ke poto bongo akobengisa baleki na ye akobengisa mama akosunga famille bake ba poto bakomi na poto 10 ans na poto bazwaka bambonga bana bazuve ba mikanda ata terrain vide ebele bazana na bana ngote surtout ba o bavanda na ba live wana ba insensé wana masara yo ebeli ba vie na bango bana lo te pole muto azana eloko offert passer temps na na réseaux sociaux te à cause à fan nanga mais à distance oyebi combien de personnes batala biso babenga pété bazebele hein bazebele asuki ka na kotala asuki ke nga na fanatique Sarato la TV na tala Sara Sara za na guerre na Yvette etalinga te na kofinga Yvette na ba commentaire te za ba guerre na bango otikali fan poni to totala ba Rambo tong basara ba bitumba na bango na ba guerre ba film Rambo nde basala ba guerre bango ponga ra fanatique Rambo seke na banda okene koluka pe bato Rambo abunda na bango Rocky 1 Rocky 2 na kena ba commentaire tout fina yo Rambo leki yo tala mutu kisimbi ba femme insensée na ba homme insensé ba diaspora ba kizengi ya bazoba pala na otiko finga bango te otiko finga bango no tika te kanga sala prison ti na sala prison appui ya bondoki po ba appui nga mabe bango ba appui ya ba appui na mo cheke oh Saratika Fallait saluer le côté ngane na zabo mama leki na nga bala deuxième personnalité kuna na Congo ngamonde na za na sola na président Fachi o check pas Fachi pour les yo so ba assurance à vite yo so ba assurance à vite ngo mutu mukusa bande ko mambo sala on se comprendre ba diaspora yango zo mona respect ba diaspora si la respect bana poto si la polin kala bana poto bara na respect to beta non histoire bana poto akala voilà moi kala bana poto omoni ba vrai bana poto neti ba fan nanga ba bonné nanga o ba otalanga baza basi o ba se respectera parce que na lo ba vérité ngana on a yamba appel te abonné nanga to na groupe WhatsApp nanga to ya fan nanga mo ka benga lo ba mama Sarah finga Yvette jamais ba benga ngaka mama Sarah ko tika Yvette te bete karako voilà wana ko cité ba bona biso so ba bengi dara soit ya peso conseil soit émission ça la giboye mama Sarah tika Yvette ko to zonga na biso ba histoire vraie to zonga c'est la biso docteur Patrick bazara contre peut-être ya blom sunga salaka vous comprenez mais eza ba mama wana te ba mama wana bangonde bazana ba otika Yvette nkane na biso kanga data lelo Yvette ka soka tiki Karine ba kotika Yvette ba créer mutu mususu oya oyede bango na rando ondie ba osangana na kindoki batu ba silisi gaz ya bana poto batu ba silisi valeur ya bana poto ba femme insensée o ba benga na ba live na ba homme insensé kala polin na ba quartier na biso zara so mona poto aye na quartier kaka to gagner avenue mosusu biso nde toza boyebi moi biso na dika na biso biso avenue ba Sara bana poto ba yake belé bana poto ba yake belé na avenue ba Sara skonde bana poto ba yake belé wana ba komisi biso pe luka ba jika to kala toza olia na ba moto ba jika so ba okike famille wana ba na bandeko na poto polin même na école oza mututi oyebi griffe to banda osone ya na kala oloba nanga nini biso to na bandeko na poto maman wesila ese lelo mwana poto aza na valeur ana valeur oyebi bato basisi bango valeur kasi ba femme insensée na zolo bade ba mama Château Rouge ba benga ba bi mwana biso Sara ponga ba mama Château Rouge ba fulanga polin ba période na pena mona ba mama Château Rouge ba période oyo na longwaka pa ken na stadi chaîne nanga
ah bakadi mvwama babeya elenge ba silence d'or badomi nyengi balili makaya baze bele ta musu na bosani na bakombo ba mère wana tu ya poto baza pesa ngaka conseil ba pesa nga batikala olobana ngate Sarah faut fingo calculer Sarah faut travailler Sarah moni Karina banda osala boye ko sala nde Karina sala raté sala boye ça ba to bazo raisonner ba donc faut mona kasi basi ya mayele te ba mama Château Rouge yebisanga lili makaya ozwa tana eneti mkoni ni akota na live net ya ngata za fan nanga abenga afinga donc ero ya lukala na Château Rouge te po yo Sarah muto pese mbongo akota na live na yo afingelo bato ba femme insensée basilisi Valère abana poto mwana poto akoma lelo aye azaka atina te pe ba femme insensée wana bango bato bayaka Kishasa aoya alukika mbonga billet akangisi mbonga bana futi billet aoya Kishasa 100 bits ayo luka soit député mo aye ko sa kindumba à partir aéroport ata na mbonga taxi te wana solara bien na musicien mo boye tona comédien mo boye tona journaliste mo boye bi ke journaliste ana olenga ya mwasi ya poto omona benge no ya jour tel oya ozwanga oluelenga hotel yepe muzika na ngoto mwasi ya moto journaliste arbanga mwasi ya poto olukele mo flat ovandisi nzoka yo sa kindumba aye na moi itete nya bilokos na e moi ba parfa yibaki ayibi asali bo ba vali po batu bayaka na ba bilokos ba patron baza conteneur penda bilokos sko wana moi bitete nya ba bilokos moi kolio ba pesage na moi na poto sila Valère pe bayaka wana ndenge ba oya wana aye a défi akoti mudungwa bilamba akoti ba nyongo kuna poya ya obima mwa mutu te omona mutu musu bando banda ko sengeli papa ngwiza kuti na dazo boya kotika do so tikilo azu problème ti mukolo longo ti bana poto kala bazaro ya avec but omona soka yeboye mwana poto azo ya na deux causes ayo somba lopango soit ayo zo bato akena bango omona ngo sulelo isala maka bayaka kana mwa bikukwa babilokos na bango bien moi mai ya bon na bayo tanga compagnie ba mai na biso ya awa mpanzi bien ba pe musho na loboko bana poto basila Valère ko sekate Paulin opération zongisa mwana poto na Valère na ye botelemela ba femme insensée baza na réseaux sociaux vraiment ngana otiko finga bango te mama Sarah elo mo boyelinga pona nini bino ba chroniqueuse parce que boza ba panzi sango pona nini boko sangana te boko ma kibomoko parce que bango ne bato bazo sangana na bino lelo soki ranki nezo régner na réseaux sociaux eza grâce na bango bino mona no boyoka ni bobi te soki na émission na nga mutu aye azo finga mutu boye na ko autoriser te po soki komi mutu mo ya fingi mutu epa na yo c'était aba finga kati au moins te ki ba changer batika c'est ça voilà non na raison te siko nzala Paulin na solo balika manzala nalo banolika manzala awa na solo banolika manzala mutu mususu otala et chaque fin du mois pia nga mois 300 na bungi seka pona kasi lika manzala ozolo ba yana bazolo bela na yo tika koloba pona bilo mokili za tout est vanité bembesile na bango leo pe na fingi ba diaspora bokeba nange ngana kosala bino ata 100,000 émissions bazoba bavorien bokeba nanga bozwi chance otanga na Kishasa te bokimi pasi na Congo bokyo baka ngunda na poto ta bokeba nanga ba femme insensée na ba caméra chama sa caméra bokeba nanga ba femme insensée na ba homme insensé bokeba ba diaspora bazoba bokeba vous comprenez bakeba nanga siko nyonso nozo kebisa bango kapo balobi tout est vanité wana ba olobango pourquoi tant bafinga bango bafinga tande bafinga omona nde bafinga ba chroniqueur te namona tala ye kuna sapato etengama tala Sarah o ayebi atande basomba akabelo te tant bazaro finga ngo pani bazalo bate tout est vanité Sarah kochano kabelo te kangaka asuka maboko tout est vanité siko tant bofinga mutu nzamba azui apamboli abando la kisa ndenge nzamba apamboli komi tout est vanité
okenda poto comme à toute vanité ceux qui nzamba pambolo comme ça la c'est là okenda poto poani ceux qui tout est vanité fallait ya okufara na Congo apo tout est vanité boyiba na ba boutique kuno posa na parfois sur la bien olata bio kanga photo ça la complexe obima osa trafic d'influence na ba photo na Facebook pour ba mono na poto mon lata bien poani bosa la tout est vanité te kasonga na lakiselo na ngando tangi na tout est vanité yo wali boma yo mto chai commentaire wana tout est vanité ani tant batinda ki veta ki no kosa mabele wana ke terrain vide wana ba pesi ezaki tout est vanité ah kosa ki bon ezala ya solo ezala ya lukuta poani baloba ete que tout est vanité yangande tout est vanité wa lukuta ba bizengi ba diaspora ben sensé. Merci maman Sarah comme vraiment na suka émission na biso bana poto akala bana poto pour les yeux ba grandeur te aux na famille na poto à l'époque ayebi sikote à l'époque ni na zo yi tala bana poto nde ba sili valeur mitakala nyosto ebima na internet bana poto mutu babimisa yango ozana mwasi na bolingo nzoka ya okangelo ba clé bana poto nde balakisi batu nenga okangela batu ba clé ke filmara mutu so lali na ye salara boye bombara ba voice enregistraka euti poto oso mona mwasi mona Congo awa asoi na mobile na filmer diaspora insensé nga na soi na mobile na nga na filmer ben sensé euti poto masaki ebengela yango moni na kumisa basi ya Congo yana basi musuba na poto ba vivalora basi ya Congo mwasi ya Congo otala ke lobe oke non kote kana tongo nde ba mama Chateau Rouge ba kalkilaka na tongo lobi fona ke teka allez akota ne live a Sarah ya 0R Sarah sali ba guerre na ina Yvette alingana bana rubenga na bana rufinga tala batu bakalkila ke photo 500 mbongo bazo finga pe na ba live yo Sarah yo toko tindela yo toko 500 mbongo ba enlever yo toko boma yo insensé bazoba yangwana bokenda poto bobosa na orientation bokende la poto 10 ans na poto vie zéro ni terrain vide moi na poto bokante poto voilà ni terrain vide moi na poto maman Sarah bato balobi yo comme kotsa kombongo na komba Yvette wana kutu sauter page ezalo rotininga na finga yi sauter page po bakotsa mbongo na komba moto ye mukazana mbongo ana ora ana makambo moni question tuna ngango pona fali okotsa mbongo na komba fali na ba relation makoso ya pona fali yebisanga n'était pas Yvette nozwani relation nini à part ba insensa ba diaspora ou ba finganga okoza pe bato balingaka ete ana bango non muta contacter nga pona ete ndeza la kena na guerre na Karine bato bando benganga bano pianga ba A1 Karine kenga na linga ko Karine ten tala kutu boye bazate non na je appelle ten na kota kombo ya moto ye mo azana kombo te ye mo moto azana succès te azana makambu te azana mbongo te Team Amerique ba succès te makoso ebi bae ouais photo ça il faut fallait kota na kati wana sko tala bablo na zo pa fali bana kota te pa ministre ya justice wana omona kote makamba fale memanga to sala bilane to sala bilane siko ngana nzozo mbongo ya nini na kombo na ye tala na chaîne na ngana na combien d'émissions na sali ya ye ya pe na combien de vues basi ya poto bakoma mite ya mabeli kola ba vie ba tala rati bakoma osela biso la yoka somo mukolo niki na ya na nene tsamuzu ba osela ka calcula ba vie à la raison pour la chaîne en tout cas ba diaspora nyonso ben sensé bo s'abonner la chaîne à Niki ozotombele nini na chaîne bonne chance vraiment batu ba e bakake frappe koti na YouTube kapo yefungoli chaîne yona frappe koti na YouTube frappe koti o Yvette osala Karine ya frappe voilà
Mutu musupelo ba olala olamuka osala paye Yvette ango. Frappe. Tola lamuki lobi pe ba basali penga. Frappe. E makambo. Maman Sarah, tomoni ndeko na bino concert na bino Yvette. En tout cas batu botika kolobake na osa mbongo na kombo ne yenda osa mbongo na kombo Karine. Azwi team America na kombo Karine. Azwi ndaku na kombo Karine. Ayambi ba musicien na kombo ya Karine. Po ba musicien on a ba na nketo ya Karine. Ba sala ki on ba lekine émission ne peut pas que ça Karine mutema pasi. Ayambi ba musicien na kombo ya Karine. Asoli na Miriam Makwanza na kombo ya Karine. Asoli na Feli na kombo ya Karine. Donc yenda azwi ba relation na kombo ya Karine. Hein? Batika ocha kombo na ngapo na ofinge mabe pamba na lobapu na mabe. Merci pour kofinge mabe to mona ki ndeko na bino Yvette. Na clôturer Jibila 2021. Manika le bail déjà photo clôturer pour 2021 to kota pete. Mususu pe yana balobi azolo bakatala maka. Mais asa la chaîne. Atala mana chaîne. T'inquiète manika na chaîne. Kasi atala mana chaîne. Kasi ngana lobaka na sa succès sambongo te. Vrai ou faux? Vrai. Yango na vivre. Succès ya sambongo na sala te. C'est ça tu comprends bien manika na succès sambongo. Yeah, continue na tuna question na musongo tuna ya Yvette. Eh, mais ngana répondre à biso. Azana ngote? Ana mbongo te. OK. Maman Akana moyen de vivre. Maman lopango. Bien familial. Manika yoka makambo. Bien familial. Era o calculer ngate, ya o calculer Yvette. Mais lobi na bino ke bino bana mikende il fallait que tunde bo mais ana succès sambongo pena nango. Mais manika na succès na. Ana succès ngandi mababa. Ana succès mais ana na mbongo te. Ana pena na succès. Ngande succès ensemble nde na boya. Voilà. Ndeko na bino Yvette aluzui ndeko moko ya mwasi atie wana apesi Bible pas finga maman ya Bakarine. Et mon par rapport ya wana. Bongo lela ni. Yo lukoko ta guerre oyeba na YouTube. Ndima barando. Meme kulu c'est bon tant aux abona ba fika Karine okaita ezaka lipala nguba. Ba biso ba finga biso to bimala ba papa biso to kangisa ba tout to en vouloir pe ba tout ba libre ba to na ba finga nga na yina pe bango te bo yo linga ya usono ka succès ka ya ofele bo oh yo zo finga Karine on liba fingote on ndima ba fingote ezaka lipala nguba te yo za mona Karine na poste wana za vivre en paix ma finga o ya zo chaque jour okaita yo lokotango ya ofele ba tutu ba olinga ba betelo maboko jamais. Donc il faut assumer. À quoi assumer aux ara débit. Et surtout que yes quoi abimel na nenga faux abimel na nenga trahison. Au trahir masana yo pozwa makambo. Ata bato bo sunga e ba ne kenge na e ba bange. Sunu lobi le bien ko balukira bango. Voilà. Est-ce que ba biso to bima na biso bongo te. Biso to bima sa master sans camarade, ngana respectaka maréchal Ken Piana. Yenda kotanga na polémique na respectaka ado yuwe mutabenganga na media ponga muta media te bazwanga penda bayana nga na media bapesinga pa simcc la formenga na Congo mokili kena bisaka yo bongi na makamba logique te yo foya pito pale na ke fimbu na fimbu sko na kokate po na tala guerre akeni na ba Jaël Shoni va ma fille akela abi ya Jaël abondela ka ba bima pesi 500,000 soki nera soki mbongo na ba desio tala na tuni ken ngabi makambolo ba solo abi yo kaje tanga ti baloba makamba solo kende bongo alo balanga sko azo koche yo Oba do kosa. Tala na yoka sombo bilo kena kutsa la kokate na longwa. Ale Mike ayo vandisa nga tempo. Te saraba sa émission boye. Moni batu balakisanga nzela. Mike Lokamba. Na bosa na bango te. Ado yuwe sim sesele Mike Lokamba ken pia na bango 4. Na bosa na source te. Mais muto ayela biso Yvette na réseaux sociaux inde Karine te. Siko muta bosa ni source. Tala nenga osala source. Source ba bosa na ngote. Ingratitude mutu to alinga ngote. Donc bato ba soutenir ye wana ezaka pour un temps pour ba pesa Karine passi. Mais eza de cœur te. Et comme on attend mon boy ba lâcher. Donc bazo utiliser ka pour accomplir mission na bango pa Karine. Ba na besoin neti. Bossa lele kaka.
or soit aza maele atika Karim a travaillé. Merci maman Sarah, tu as na suka ya émission na biso. Moi liloba par rapport à l'émission ebité message na ko zala nini na maman to lobia na opé to lobité ceux qui ont ko bakisa ba insensé kaka bango kaka c'est yo vandeli no ka bana poto en tout cas bana poto no tika bango te na ondima na kota 2021 na rando wana kaka faut na ko ta 2022 na rando pour faut pas changer faut batika biso to travailler ko tanga le 6 batika biso to travailler batika biso na ba guerre na biso moko batika biso to travailler batika la ba téléspectateur batika la ba fan atpesu exemple Young 6 na Jean-Claude Van Damme ba bunda biso tout ebele to rapport na Jean-Claude Van Damme kasi ko taper na chaîne na Young 6 te kene na Instagram na Young 6 kene ko finga kasi o ba triangle mais kene ko finga Young 6 kuna finga ye total akaj Golbert Chamichael ngana pona Golbert ngana pona Chamichael lobisu total ngana pona Golbert yo apona Chamichael batutu Chamichael abundana bango yo zalaka pour ye ngape nazaki batutu Golbert abundana bango nazalaka pour Golbert kasi kota pe na page ya Chamichael kene ko finga te finga kuna finga voilà et là on peut moya mweki accession qui ça les sous ya kene finga ba finga te poani commando kene ko finga commando voilà ba conseil Terminator ngala ninga film Sarah Connor ngala zalaka pona commando na film Sarah Connor kasi kene ko finga Sarah Connor te impress à New York muna mutazana fan na kasi kota pe finga Liza te finga Liza pa boya ka impress à New York total araba nigérien pendant que c'est gâté biloko na ye biso za très capital eza biloko motuye makasi total arape ba nigérien ma pasa ndo kazuko ma pasa za yeso ba pera la moté à mabe o sepel na ye kasi kende ko finga ma pasa te finga ekuna motema mabe fan tikala fan a soutenir la musique na a soutenir un musicien na ko tala musicien ko partager ba œuvre musicien ko somba na ba plateforme sukata wana ndenge mo biso ozo talanga ozo commenter ozo partager mbongo bino bolinga bo pesa biso de atang botala biso ozo soutenir biso siko poani bolingi bo leka limite tamsu ngande na zabwe na yokane na ngata msuna Karim to sana biso bez ya finganga bino boye bokoti bobandi kofinga bokangisa ye ngana le muntu to ebige to sa bez potokota la nakoso te même lady lady ba osala guerre na bango na coach na ba ivoirienne wana bango basara ba 30 000 personnes en ligne webi to télématé on poani biso même na réseaux sociaux to ko matate oui poani to ko matate ba fan na biso nyonso bazaka ba fan ba koma na bango ba chroniqueur to kaboli ba vie akozata kotala yo ningi na kanda na makasi pole vraiment donc na Côte d'Ivoire bayebi ke to ana 10 blogueuses o bayebana awa na ba fan o bazaka ba fan na biso bazo commenter basali ba chaîne bakomi pe bango ba chroniqueur derrière la caméra ba mona na raté donc bazo étouffer bato ba osa musala ba mona na bakanisa rata biso ba pia biso ba trophée même coach Amand Chikwana na lady msu bosa pe base oyeba ndeni mutafuli coach Amand eza makoso est-ce que na Congo journaliste a mort ko fula muninga so pa fuli yo batu baye na simano ba bisio allez yo po bando sala sala soutenir yo to mona galeki ya makoso propre lolo beauté auto balukila makoso lobi ao makoso a faux pasteur na réalité est-ce que leki ya makoso ko balukila yana yi moni ke ba ko tala makoso pe kuna répondre tande ba osaka na bato ba ko tala
lelo yo ba ivoirien ba komi na ba 10 pages mutu moko ba fungoli ba page ebele bazo travailler en collaboration pour ni bomona makoso so azo le kandira ke le kana page nanga e nga na ndimi nanga na coach nanga kuna na ivoirien na ba ivoirien na kei déjà on a non sala soka na pesi o confiance à mon dépasse nanga lobi kuna oboto linga page o changer combo confiance na yo kota boyo vous n'avez pas d'accès dans la niveau or c'est normal il faut tout travailler bongo poto kende liboso faut tout travailler bongo poto kende liboso en collaboration. Merci to se soutenir. Merci to se soutenir ndengeni diaspora comme journaliste babandaka na ba appel tanga oyo kelenga ba appel oyo kelenga ba fan aye fane bozo bwaka pop a créer combo vanda potanga osala chaîne asa créer ka combo na eti a commenter na ba live tout basi ba ye na ba live tout nani comme China Rambo à kota partout femme insensée China Rambo femme insensée alukanga na luka ete na yeba ete ona ngina soutenir yo ngana yeba ngana yebi ona na tina oluko akotaka na ba live tu ya salité pona robenga vraiment ko contribuer na makama mabe poni bo pexate ba makoso basara ba guerre na ba apuchu oso kama makoso afini mama apuchu jamais oso ka ba dépasser ba limite obiso dépassaka et puis bango so tali be basala ngo ya cop biso sala ngo ya motema mabe. Voilà. Merci. Yango tozo avancer te page mon côté à Congo et au salaire 30 000 personnes en ligne. 30 000 personnes en ligne. Limité wana c'est que to bongoli Congo. Congo mi yasika et ko salakate. Et ko salakate quelle que soit l'actualité ngo et salakate pour les motema. Ce qui a moko ameko matata ko matana ba 5000 personnes en ligne na page Facebook. Ba page wana nyos tu ba sangani. Ake bongo ndenge photo bando buka e. Yo so imaginer que ba tu ba travailler mais ba pesi bino ba kopa publicité. Moko na bino na page moko bengo les abo il faut bolongola ba sarato la na publicité. Bango ba bata ba polémique, faut tikara biso 3 pages. Bongo sosko balongoli bango batiki bino nde bazwi mbongo baza opesa sarato la babite loka to longoli ba sarato la wana to bakiseli bino ngo likolo bo bakisela bino te so za $60 ozwa non kaka $100 sko motema mabangwani vraiment. Merci Maman Sarah pour notre passage na yo na plateau na biso pour na temps penza opesa gi biso to zo na ningina ke na Côte d'Ivoire nga pena na kei pour ke Côte d'Ivoire na kei Congo tu en as besoin na kei voyage na préparer mbalo na ke Côte d'Ivoire mais tu en as pour ça na te pona na ke na ke sana nga ba rankini kuna yango naza na kota cours à français na améliorer français na anglais pendambo kota na banda ba guerre na ba amand chic wana ponga na grande provocatrice na créer actualité non tu baba bande ko Congo bo deuxième ke tu en as besoin Maman Sarah te na ke kuna na kei penda voilà merci na bayenyos bia yemba na kei na kei na kei. Voilà, merci Nabino P. Bozagi Libaru ya Rolanda Biso meilleur V Nabino P. Batali. Il y a Sarah Tola TV. Pourquoi pas na Marco Timanga, bah oui, Marco Timanga, pourquoi pas na Cisco Tumba, Junior Kayembe, Fiston ma Vinga, pourquoi pas na Fiston Mukuta Wanzambi mwana ya walisa. Il y a solo vraiment. Merci Nabino, Ngai Nabino to monani bongo, mbale sima na invité Mususu. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres.
et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.